couple oyo nazosepela nango mabe, nazosepela na couple oyo. Chaque fois so natali video, nazosepela na couple ya Yorobo na Eliane. Nayebi te soki pourquoi nazosepela nango. Soki nazotala bango na ba video, na ba photo, en tout cas ezosala ngai plaisir. Ezosala ngai penza plaisir. Nayebi te soki pourquoi. Nayebi pe te soki ezosala ngai plaisir mpona makambo eleka na vie ya Eliane to ndenge. Mais non, ezosala ngai kaka plaisir parce que elobeli na bango mpo nazoyoka bango ndenge balobaka. Nazoyoka Eliane ndenge azodeklare bolingo na ye mpa ya mobali na ye Yorobo. Bon, nabengi ka mobali mpo modele ya bolingo oyo. Namoni yango eza bien. Nazosepela nango vraiment, nakosa bino te. Surtout natalaki so émission mpa ya Ken Piana. Moko natali Yorobo bazotuna mwasi ne ba question. Mwasi ne pas ozongisa na ye. Mais Yorobo sa comprendre ke awa fona kata. Parce que bato yo bakoma mwasi nanga na ndenge mosusu. Mwasi nanga fa yoka bonheur, fa yoka plaisir. Bani bazongisa na wapi. Yorobo modela kata na lobitala mobali. Azo défendre ya mwasi. Tala mobali ndenge azo défendre mwasi. Oyo aza niau te. Ngana nataki Yorobo kozala niau noir. Nzaka aza ne niau noir te. Aza penza mobali. Tala ndenge azo défendre mwasi. En tout cas. Ay Yorobo. Bombali boso pe na moni na mwasi ya. Ngana mona kaka na fete ya nani oyo. Ya Zaina Mvwama. Zaina mwana Mvwama. Non, Zaina Mvwama. Yango Zaina Mvwama ngwa kende wa bisusu. Tango biso ba papa roboto ya lewa. Ifala ya. Ngana oluka ba sponsor. Bon, toke na oyo na couple oyo. Couple oyo vraiment ezosala nga plaisir bandeko ya solo. Soki natali bango ezosala nga plaisir. Surtout Eliane ndenge azolobela. Na mobali ndenge azodéfendre. Na complicité baza nango. En plus bakomolata ndenge moko. Ezosala penza bien. Ezosala bien. Bien. Nazomona ke neti Eliane oyo babanda koloba za Eliane mosusu. Oyo tolandaki na baepisode wana. Nazomona Eliane oyo pe neti Eliane mosusu. Po Eliane wana mosusu. Inti na expliqué. Po tout d'abord. Inti leka na loba makambo wana. Eloba mobali na ye. Toki na présent. Tolanda présent ya bolingo na bango bazo vivre. Mobali moko yebi histoire ya lokotana ya solo ya mwasi o balobaki. Mobali moko azo vivre de premier tire 30 azo yeba mwasi ne soka za ndenge nini. Azo yeba position ya makambo ebele. Oyo biso to yebi te. Oyo biso to yoka kaka koyoka. Siko yazo yeba ngo soka za lokuta to ya solo. Pe loko eza wana sa yebaki. Me tala ndenge alingi mwasi na ye. Ay Yorobo. Bopa na ngai ata bako vivre stili wa bien kaka. Ata bako vivre tamulai bien kaka. Ata bako vivre na couple yango tamu kuse bien kaka po ebandi kitoko. Ko bandi ebandi kitoko boy. Soke suki na nzela ekopesa souci mais babandi yango na francisema moko ya kitoko. Babimi yango na kolakisa love moko ya kitoko. Mwasi azolula. Azo continue kolula chaque fois mobali na ye. Mobali aza wana. Aza toujours fier na mwasi na ye. Te. Oyo eza bolingo. Eza bolingo. Bon, ndenge ezomona na misu. Nayebi te soki eza bongo me na misu. Na maloba. Ne lobeli. Ne taleli na bango. En tout cas. Ezo sonne eloko mwa kitoko. Bazo vivre bonheur. Bazo vivre bolingo. Ay bolingo. Mali boso na yoki Eliane alobaka. Nzoka pa alobaka boy. Kana natika alobaka makambo wana. Bon, nazonga na passé te. Bien sûr passé bano sala ganite yaka. Mais bon. Lokola mobali na ye. Ayebi nyonso. Malingi ye kaka wana eza très important. Très important. Très important. Lokola mobali na ye. Ayoka nyonso. Malingi ye kaka. Eza vraiment lokumu. Lokola mobali na ye. Ayebi ke. Babando lakse musapi na nzela. Babando loba. Babando repete. Bango kaka.
bako banda ko répéter bango kaka le passé mandimi yango kaka zana mwasi na ye wana eza très important na couple oyo en tout cas ezosala elengi ezosala elengi ai couple oyo ozala bien vraiment couple oyo namoni yango eza bien eza couple ya kitoko makambo ezokende kitoko makambo ebandi mpe kitoko tosouhaite bango kaka babone chance nzambe azala na bango vraiment Eliane ezala na esengo ndenge ozwi mobali lokola Yorobo oyo aza toujours fier na yo oyo azodefendre yo te Eliane yo nde moto fo ozala mpenza fier makasi na Yorobo fo ozala fier makasi na mobali oyo na mboka oyo basi batondi ebele na mboka oyo yayembaka soki atieka mosapi bwatomboli basi batondi obengi ngai tonton me ya poni Eliane oyo balobeli mabe bon le passé le passé moi tolinga tokota te mais faut tokota kaka bon tokota te toloba kaka présent Eliane en tout cas fo linga mobali no ndenge ozolinga sikoyo continue kolinga ye un jour echange te po parce que mobali oyo en tout cas nga namoni mpenza alingi yo ndenge azolakisa na baimage ndenge azolakisa na bavideo Eliane yo mpe maloba ozoloba ndenge ozoloba namoni mpenza mpe olingi mobali na yo olingi ye vraiment olingi ye nandimi te osala yango bongo mpo osala bato pasi nandimi te osala bongo mpo beta tolo en tout cas nga papa Robo eloko na osala ata bavideo oyo eleka wana ale passé nalingi olobela yango te nayebi ke nazala pour yo te ça c'est vrai nazala mpenza makambo ebele naloba ekoki koshoke yo nazalaki nanga pour mutu te mais makambo na bana koanalyse en tout cas koki kozala d'accord nanga vraiment te mais oyo eza analyse te oyo eza eloko nga nazomona esengo bonheur na bolingo na bino o nkolo nzambe aza malamu Eliane lokola mpe naoki boni bozwa eglize ya sika pa ya paster Emmanuel Dadi bokende kaka paster Emmanuel Dadi bokende kuna bokoyoka liloba kitoko ata bokozwa jip te me liloba kaka bokoyoka kuna ekosunga bino couple na bino ekende mosika en plus kuna nakanisa paster Emmanuel Dadi ntango mosusu makambo kuna eza bien mpo makambo na ye ndenge tozolanda na baimage ezobima kaka positive ti ntango aye kobamba so voiture eleki bapositive me bokende kaka kuna Eliane bonanga mpe na mambo mingi akoloba te nayi kaka mpo nayebisa bino mpenza nazolula couple oyo nazolula ngo ndeko na biso Yorobo yo oza niau noire te yo mpenza oza mobali oza niau oyo mpenza nano yo wankoyi wa léopard oyo mpenza léopard oyo koprotege yo mwasi no meme ikeni pia na émission wana ntango batikalaki balobi te Yorobo aza sincere ayebi odefendre mwasi oyo mpe Eliane aza mpenza sincere tala ndenge azoloba babiloko tala ndenge aza koloba tala ndenge aza kotala misu mpe atie misu na se te azotombola misu likolo mpo boyeba ke azoloba verité atie misu na se te oyo azosoni oyo bien azoloba likambo bilobela Eliane bolingo elengi bon nga na tiki na ngai awa botikala malamu bonne chance na bolingo na bino ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.